Voilà. On est dimanche. Je suis à Lyon. Nasengi bino bokota parce que dans un makamoko très important Koloba. Les osalanga pasi et esengo en même temps. Le lopena na Koloba. Na Koloba. Nalingi bozale belé parce que tant qu'on a yaka Koloba makamwa agence to ebi que to yako vendre sa agence na kati ya Lyon. Mais lelo na Koloba sur tout ce qui se passe et ce qui s'est passé na concert ya Fabregas. Na Koloba vérité. Soke tondaki, soke tondaki te, soke salaki nini, le pourquoi, comment est-ce que nous le wane beta maki. Vérité na Zoloba na kati ya Lyon. Et puis nouvelle moko naza kopesa bino pe naza na kopesa ngo na ba musicien nyonso o batikala na Kinshasa o bazalaka na espoir un jour leader na bango amema bango awa na poto. Bo partager vidéo wana, bo partager yango. Voilà. Pendant que tozo sala ba Babylone on a vu sur ma carton Jolia c'est commis na Lyon. Bo partager. Et ça n'a pas si bandeko nanga. Dans la nouvelle moko ya mabe na ya malamu. Ya mabe na ya malamu. Dans la Lyon, bokoye ba makambo nyonso tout. Dans la kati ya Lyon. Na kota na voiture, na la calme. Bo partager vidéo, je veux dire toutes les vérités. Toko solo na ba musicien, ba leader, ba musicien na bango. Bao bazaka na Kinshasa, ba combattant, ba frère na biso combattant, batu nyonso tout. To solo la parce que to lingana, bolingo boboto pe kimia ezala kati kati na biso. Bo partager vidéo. J'étais le témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Est-ce que concert est simbito et simbité? Concert est simbito et simbité. Ba combattant ba yakito ba yakite. On va parler. Partagez la vidéo. C'est Marc Azoloba et tout. Voilà. Ah, bozomona venanga Jogo. Bangonde mutu ba représenter biso. Et puis tozala maman. Ba représenter Salem Industrie Jamboé. Bangomba ya biso na Lyon or. Jolie na pointe azanga toujours te. Jolie aspret, jolie mituka. Omoni nde ba yambi biso na mituka bien. Salem Industrie donc makambo sala kana bana pesa kabino mbongo boy. Alors, partagez la vidéo toni to banda direct. Ah Nzambe Congo eko changer te. Congo eko changer te. Na bongisa awa na ko tshongo neni. Ah. Mais et là on pense et au côté on pense na ngata. C'est gros. Ah. Oui, c'est. Kota pona direct pota. Bato balingi batina ba frette na bango toza na Lyon. Ouais, il faut ça moi likolo apo. Eh, là ça peut toquer to rumela na biso te. Posez la partager la vidéo. Et ce concert est Simbaki. Tu es Simbaki. J'ai la collé. Kanga. J'espère que tu as mis bien. Voilà. Mais était mis bien, t'es? C'était mis bien. Ouais. T'es mis dans un peu sans moi, mon laïbo. Ouais, ça va. Il faut demander, Nina. Ouais, pour le moulaï, non. Ah, bouton. Ah, est-ce qu'elle a fini? Vous avez mat. Hein? Ah, mais l'objet est côté. Ah, ça va. Bon, tout ça va. Voilà, notre channel ceinture. Na restitué Batumara Moleki. Ah, Nzambe na na préparé qui dans ça l'émission Malonga. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Sur le tiré largement par. Pardon, ça volume. Tous les gars,
Voilà, bandeko nangai boyoka lisolo. Je crois que vous partagez vidéo oyo. Ouais, boyoka lisolo. Lobby, à vrai dire, nayaki concert ya Fabregas te. Nayaki installation ya Owabengi agence na biso awa na Lyon. Tokomi na agence na Lyon. Mututu alingi atinda biloko na Kinshasa. Toza na agence munene. Mais makele wana toza na bato bazo kote belé, ce qui est important à beti kaka. Bandeko nanga, est-ce que Fabregas a réussi ce concert ou il n'a pas réussi? Bato belé balobi trop. Oh abeti showcase, oh abeti répétition, oh abeti nini, boyoka lisolo. Nayaki awa po na concerté. Nayaki poto installé ngana collaborateur na ngai Joli à Simbo agence ya fret pour la première fois au etindra biloko directement na Kinshasa à partir ya Lyon. Donc Lyon ba comme une agence Jolias fret na minute tozo kotika ba carton bomoni pour na ba carton essayer pour ba carton eza ba maman na papa ya Bogaro bangonde mutu. Ça a plus de CLM bah, on a plus de 150 cartons au ticket Libango. Il y a 85 €. Il y a 55 €. Donc au lingo tinda, même la fret aérien, tous en a na Kachalion. Bandegonanga les a passé. Boyebi bien que Fabregas Azalaki na concert à Lyon. Et ça lit 3 fois que concert wana raté. Il y a les bosseurs attaqués faute de visa et bima quitté. Yami balé boki ba raison que ba yokana kité na producteur na ye ndenge lobama ki biso tozala kité. Moi je vais vous relater oyo nga na vivre parce que sobo moni la personne a sali reportage wana ezali ngai migenyema baza tozala ki wana. Bande konanga lobby concert eleki ndenge nini. Concert eleki ndenge nini. Na komi na 19 h et pas Efrata. Magasin ya kitoko o ezalaka na Lyon bateka bilamba. Tango na komi kuna adresse nanu ya concert eye banakité. Adresse à concert eye banakité. Vous le savez bien. Mutu azana expérience lokola ba biso oyo ba di londolé na mangamo ba concert ya poto neti ba viezakle ba Serge Kaembe bazati. Concert et simbaka mingi na Paris na Bruxelles. Kuna nde ba plein ezalaka ya danger. Bokoki tokoki na kocha lo boko na nga ya okata. Même so oche ba orchestre belé, so azobeta na Lausanne, azobeta na Rotterdam, azobeta na Cologne, batu bayaka na bango ebelé, mais bayaka ebelé na ba façon moko boy. Donc Lyon etika la kokoma Paris te, bien que Lyon eza vraiment, mais Paris eleki communauté koleka Lyon. Lyon et okomaka Bruxelles te, Bruxelles pe et l'équipe la communauté la Belgique makasi. Donc du coup pour réussir concert na ba Lyon, na ba Lausanne, na ba Genève, na ba Rotterdam, et ça quelque chose de pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier nous avons eu le menace oya vient na biso to lingara mingi Wayambo parce que je vais vous dire boyeba que quelque part Wayambo quelque part Wayambo azalaka na raison na makambu ebelé. Mais toyoka na katena Wayambo boketu premier na likamoko na likambu que cible ya musique ezali cible ya malonga te na pasi to na ba problème au Congo na biso ezana. Nga personnellement ebelé o Wayambo alobaka 70% makambu Wayambo nazaka nango d'accord disciple na ye numéro 1. Mais 30% nde nazaka nango d'accord te. Donc bakotika la ka bandeko na biso ba Odombo, ba Nani, ba Zoro Biel, c'est nos frères que j'aime passionnément parce que c'est le sang de mes ancêtres. Bazali bana Congo, lokola ngai nazali mwana Congo. To accepta kamakambo bango balobaka et tout. Problème na lo bana bino lelo eza ya ba combattants. Parce que ba combattants, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait pour le concert et les kaki. Je parie que pour le concert oyo tango affiche chamaki bazalaki moi qui diba parce que comme qui jeu ya Tom et Jerry
Niaou na Mpuku. Alors, bango pe bazala makamou na bango osala. Ba combattant bazala ba problème na bango osala à gauche à droite. Ils n'ont pas le temps chaque jour ba landara concert et betate ba kena biso boy tozo yeba adresse. Donc, et ça quelque chose où est pesé pour que concert et zala. Ba yeba ki adresse. Adresse nanga mutu na yaki na yeba kité. Tu ko yeba adresse na 20h30. 20h, 21h ou 19h tant que Fabregas yé moko a tché adresse na ye na Facebook. Ndebiso tout au copier ba adresse to yé concert. Banani bayaki concert. Ce qui totali bien bateau bayaki concert. Et ça bateau yo bazali aux environs à Lyon. Pour concert betaki na moi libanda 15 minutes à Lyon. Na Ginas, hein? Na Genas. Concert betaki wana. Place concert et bêta qui est zoning, même pour pose ou dans GPS, ça passe. C'est là le concert et bêta qui. Et bêta qui kuna. Kuna na place à concert, selon les informations que nous avons eues. Est-ce qu'il y a eu des combattants Bayaki? Oui. Des combattants, des vaillants combattants à Lyon, pour lui, ils appellent des combattants nango. Ils ont des combattants nango, pour des combattants partout. Des combattants Bayaki, mais à ce qui paraît, ba solo laki na ba metro bazalaki wana. Et je crois que ba combattant ba monaki que comme situation ils avaient koye balaté so concert et beta to e beta te ba zongaki na bango ba ki na mutuka ba komi na lieu ya concert ba moni mutuna nous pe azoya te ba talika ba o bena ça sent l'impiaka ba combattant ba kendaki za mère na biso mo combattant zalaka bazaki belé bazaki na bango ba combattant ba yaki kosala musala na bango mais stratégie les gars qui mingi producteur na Fabregas et sali que ba combattant ba kendaki na bango bandeko nanga concert wana je dis chapeau félicitations à Fabregas parce qu'il a réussi ce concert selon moi na ba situation moko très difficile na salle na contact quitté mais ceux qui na tali bien na salle ba vie des alaki. Mais tous alaki au moins, tant que 300 personnes. Dans la salle. Et c'est pour ça que je dis coup de chapeau. Dans la salle. Tous alaki au moins 300 personnes. Donc, Zoua Sikoyo, ça lango ezaki mounene en plus. Na comprendre que mon tout ni fa. Mais ça lango bozu ya mounene boy pendant que au sali publicité te. Adresse à ça les athées et tout. Biso tout au ebaïgaki. Tozala na mpiaka moko ezanga kombo. Mais coup de chapeau bandeko nanga. Tozwa ki ata 300 personnes. Bayaki. Ba mesa nyonso tout au bachaki wana. Ezwa ki batu. Tout en sachant que bato Suisse. Bayete. Bato Grenoble. Bayete. Mboka ni mzwe za pembeni pembeni. Chambéry. Bayete. Bamboka ni mzwe za pembeni. Donc bato tout ya libanda bayete ba bayaki pena ke il faut mona soit ndeko pena ya Fabregas to mutu a Fabregas ya kati. Dans ce cas, on ne peut que dire que chapeau à l'artiste. Parce que talarara katalagara wayambo alobi wayambo za blague te alobi mais ba réussir quand même ko beta concert wana. Laissons nini tokoki ko tirer na concert wana. Bon, concernant des beta maki Fabregas ça en tout cas baza dans spectacle makasi. Nous collaborons que Fabregas ça beta même en tant que tala bango na Kinshasa ke tala bango. Ba fi wana ba danseuse wana mi balé ba tikali mi sato bomona ki ba bakisaki eza bana poto. Parce que bobi ke mi balé ba kimi. Et puis toza la nouvelle mususu tozo royeb sabino siko. En tout cas coup de chapeau. Un beau spectacle. Le problème kaka moi mouké arrangeur ya son. Azaki dans moi ba lacune belé. Ne bandeliwana mais tant Fabregas ça y est, ba sali moi effort et tout. Instrument ya ika na 17h. Makambo ezali pena à la va vite. Dans c'est une vérité. Salle et tonda quitté. Oui, et tonda quitté. Niata muninga senga pardon et tonda quitté. Mais je pense que ceux qui bangona producteur ba yokana ki pour un concert il y a samedi wana et que betaki et on ça la plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a
une grande partie des Congolais qui ne sont pas d'accord que le concert est bêta. Il y a aussi une grande partie des Congolais qui sont d'accord que le concert est zonga. Parce que ko braver ba danger. Ndenge to bravaka na concert ya Fali. Na ndenge ba braver isusu na concert oyo. Baza ko tinda message na bandeko na biso to lingaka mingi que ndeko boyoka biso pe to meka ko solola. Ndenge na moni na Paris eza na bandeko misusu bakomi koloba que ekomi temps to meka ko solola ensemble to meka ko yeba ndenge nini nous pouvons faire pour ce concert. Mais rassurez-vous, un bon artiste, un artiste professionnel, c'est celui qui vient, qui trouve 3 personnes et Asali Moussalane convenablement. Nakosi maman. C'est ça. Convenablement. Fabregas était à la hauteur des enjeux. Était vraiment à la hauteur des enjeux. À Betty Kitoko Yarosaranati. Concert et bandit, Fabregas a continué dans 2h, 2h30 je crois. Concert et bandit, 5h awa. Ndeto yari kokata concert. To bini, ba dendologie, ba Yamado, merveille. En tout cas, coup de chapeau à toi, merveille. Continue comme ça, Zala fidèle na Fabregas. Sikoyo, information, Yamasolo na obete la bino. Bande konanga, toza kolela. Toza kolela. Wana message dans un opesa na ba musicien congolais. O batika la na Kinshasa ba beta na ba orchestre ya ba patron na bango. Bandeko. Toza la kana mawa. Ya likambo moninga o asali. Je vous annonce aujourd'hui, à part les 4 musiciens qui sont partis, toza wana kati ya Lyon tozo luka isusu 4 musiciens bazo mona na di. 4 musiciens bazo mona na di. Muto Sente, basiste wana ya Moulai, garçon moko babenga je sais pas Zulu, na chanteur moko. Donc ça li 8 personnes bakini. Na uti ko solo la Fabregas siko et tout banini. Mais asa toujours en forme. Parce que l'objectif était atteint, le concert a joué. Mais bande ko na biso o bozana kini. Oh, ba musicien baza ko mema bino. Boyo kasam. Poto ezali suka ya bomo ya mototi. Il faut to eba ko respecter ba contrat na biso na vie. Je comprends que condition en mboka eza difficile. Mboka ya difficile. Na moni petit nanga bina filé aye na Paris. Aza ko luka pe tamsu lobi ya ko na ba musicien. Mais na ba condition ba musicien bina filé bobosana. A omemanga bino jamais poto. Po bozolo ba ke lelo est comme difficile. Tout orchestre o ezalaka na kin. Boye bango à partir à lelo. Boye ka message on bo pesa ba musicien ya héritier, bo pesa ba musicien ya ba orchestre nyoso tout. O baza ko luka ba ya poto. Même na wenge maison mère ya Werason. Ba petona ba ya poto te. Boko ya ka isu poto te comme difficile. Na acte oyo Fabregas aza ko subir en voulant effectivement ko aider bandeko na ye, il vient de perdre 8 musiciens na ville oyo kaka ya Lyon. Je dis bien 8 musiciens. Nazali na Bruxelles te nazana ni te na Lyon. Donde toza wa tozo ko luka. Comme nani basiste ne aga Moulai. Dabanda soka otambola na Lyon to ko mona. A Moulai aza mwa nzoto mukeboye. Amoulai, toza ko ki même la police aza ko luka awa. Muto Sente garçon wana mignon wana. Toza ki ne lobby. Bakabeli bilamba et pas efrata. Na solo li na bango ngako na bandako yisa bango boki ça son ma balance parce que salwana ezaki na beko. 4 musiciens viennent de partir. Fabregas a bombi yango te to ko bomba yango pété. 8 musiciens sont partis. Donc, na minute, on a comptabilité. Totigali na batteur. Totigali na soliste. Totigali na accompagnateur. Totigali na merveille. Totigali na danseuse wana mususu. À part danseuse wana mususu, Totigali na ba 2 animateurs.
ba musicien ba tche poids. Qui est derrière ça? Que ba musicien ba tchaka ba poids boy. Est-ce que condition ya mboka? Je crois que condition ya mboka ndenge jolia bandako ba bisema condition ya mboka se passe. Yango wana na sengi na ba leader to lugana to solo lana ba combattant. Wana eza pour na makamba musicien ba kimité, ça ne regarde pas nos frères combattants. Ezalinde na sengi na bino boya isu ba musicien te. Boya isu so musicien ya poto te ko memaye lisusu te. Donc si vous allez dans l'orchestre, il y a Héritier Watanabe, vous allez dans l'orchestre, il y a Wera, vous allez dans l'orchestre, il y a Ferry, vous allez dans l'orchestre, il y a Déplique, vous allez bon même ma musicien pototé comme il passe. Regarde, vous avez un problème. Regarde, vous avez un problème. Et nous devons encourager Fabregas parce qu'il attend. À Sali Moussalane Oyako Sala. Et il était prévu que ma concert Moussou Ezaki à Bordeaux, Ezaki ma place Moussou et tout, il fallait bétama. Mais selon Nenge ma calcul les ali, ma rambe belé est changé. Donc on a à Lyon, 4 musiciens Bakimi, mais nous les bêta qui toko, je te dis, Fabregas a un spectacle. Et moi en tant que son grand frère, je l'encourage. J'ai dit Fa, courage mon frère. Courage. Oede bandeko na yo. Odiye na bango potoa. Ba poignarder dans le dos. Zala na courage ndeko. Tu rentreras à Kinshasa. On formera encore d'autres jeunes. Oebi que batu bakimaka o liboso. Lelo zongi fa. Oeli biso na ba dendologie. Bako kimaka yo kaka. Mais bako longola ka jamais. Mafuta oyo nzambe acheli kolona yo. Leki na ngai. Okende liboso. Et tikali na biso ba Congolais tous à la unis ensemble que to meka ko solo la. Total la paix quelque part makambo wa ya mbwa lobaka ezala rappel na vérité. Total la makambo eso lobaka ezala la vérité. Total la ozorobi la lobaka. Total la nous savons que ezala la vérité. Nous voulons vous soutenir mais main dans la main on va aller de l'avant entre Congolais. Aujourd'hui toya toyambana to kuta na sika moko to solo la. Pour que Congolais atika pasi na ba oba mona pasi na mboka na biso ba toza ko ya ko luka awa toza ko mona pasi awa. Je m'en vais en tout cas lancer un appel à tous nos frères musiciens, leaders surtout, combattants et Congolais à part entière, toza la unis pour que oyo erobundisa biso ezala ya bapaya mais ezala entre bisoté. Voilà la leçon que Naye ko tiré dans Mboko, dans cette belle ville de Lyon. Dans un arrêt à Lyon. Donc, Moutouté, on va combattre à Lyon, on va quelque chose, on va combattre à Lyon, on va en action. Mais on va qui m'a kamdeng les alaki. Moutouté, on va Fabregas a bêti bien, Fabregas a bêti bien. Il y avait plus de 300 personnes, ça se fait pas. Dans ma condition, 300 personnes balanda yo. Et puis, il y a qui concert moko époustouflant. To bini neti na film. Donc, batu bazala qui est belé. Donc, voilà un peu message na qui kopé sabino to zali en la Lyon. Dans un lugaku garçon na moulai, kene na mbonda, na ebite soka zakaka awa. Kene na mbonda, soki na lancé appel, soko moni kene na mbonda. Yebisa kene na mbonda pote komi pasi. Koma koki kotika boss da eboy. Basiste wana ya moulai wana botala na film bokomona aza moulai yekutu akoko kimate même na métro bokomona ye penza aza moulai basiste ya Fabregas et puis muta sente akanga ba lox et tout banini muta sente pe azati muta sente pe akimi donc lobi va présenter ki bango voilà quoi. Voilà, partir et à lobby, tous les combattants, je te dis. N'attends à ce que moi va commenter rapidement. Pour ça, n'attends que tous en à Lyon, tu fungoli agence. Vous avez belé, bon, la d'habitude pour partager. Tu fungoli agence, mon nene, awa, nakati à Lyon. En tout cas, concert et les cas qui bien. Fabregas, félicitations. Félicitations. Et Betty concerne à yo.
mais ndeko kolemba te. Sois fort. Sois fort. Zala fort, fort et fort. Oui, musicien, c'est pas facile. Parti comme ça. Je parie que ma musicien avant Bakima. Tant que vous avez visa, baloba ka maloba, ba solo la kana bango, ba jura ke ba okimate. Et puis ba ndeko ya ba musicien, o bokimi sara ba musicien. Ndeko do akembi na kin, o foutela ya te billet, o foutela ya ta passeport. Lelo ayo conseiller Akima. Ce qui lelo Fabregas a fa pour Akima ga raté au premier voyage. Ce qui fallait a fallu pour Ayaka. Botala na ba musicien belé. Boko melanga ta musicien congolais nini Akima na premier voyage pe akoma na succès ya danger. Bazala raté. Baza rare so baza boluka bako moko. Faire gola lelo grand prêtre. Aya ba voyage belé ti ayo baé na ye ayo ko kende na ye mais après avoir servi ouer ensemble comme il se doit. Fali poupa aya ba voyage belé ti ayo ko kende na ye tango quand il a servi quartier latin comme il se doit. Héritier Watanabe, Wata plus. Gogan. Bande konanga, bozui ezaka kawate na poto. Poto ezaka na bozui awate. Tant chose qui destiné aux le futur grand artiste du Congo. Soko zolandanga place aux alliés. Na ebi passe à Congo. Mendeko o bosali eza ko poignarder mon tout dans le dos. Mais ils ont un problème. C'est pas pour la première fois que musicien Bakima. Musicien Bakima, Papa Wemba. Musicien Bakima, Pata Boulay. Musicien Bakima, c'est pas pour autant Elongola qui va Kester, O Bazali. Mais yo yé la poto wa toza ko zela. Nzambe kaka sunga yo mukanda ezoma facilement. Makambo mususu ezoma facilement. En tout cas, botika beanga s'il vous plaît. Botika beanga voilà, toza na kati ya Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé dans le concert? Tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun incident. Les combattants qui ne bandeli puis kena bango monte pelité nina donc ezaki le remoroté. Tu comprends que bande ko na biso pe ba combattants balinga na bango biso. Mais balura ba grimacer biso pour te comprendre ba enjeu ya Congo wana. Yango yabo kechu. Tu comprends yo. Ozana raison. Mais tu changer ka fusil d'épaule na biso. Tu changer yango kaka épaule. Tu solo la to yokana. Tu solo la to yokana. Bao balingi ko pesa encouragement na Fabregas, bacha ba cœur et belé, ba pesa encouragement na Fabregas, bacha ba cœur, place bozali. Bao yo balingi que ba congolais, ba combattant, na ba artiste na biso, na ba opérateur culturel, ba kuta na poto solo la, poto e ba ndenge nini tokoki ko agencer boyokani ya ko tambola elongo moko pour que Congo na biso ezala isu na injustice te, ezala na état de droit convenable, etambola malonga botia ba cœur. Bao balingi que parce que tozo sobeta na baku. Hier peut-être tant sou ba combattant ba monaki que ah Fabregas a beti. Na tongo na ngomba la moko. Ah ba musicien ba kimi. Vous comprenez? Donc na omona ki na guerre oyo ya ba combattant na ba musicien muta gagner aux arts. Nous t'avons gagné aux alades. On sera tous perdants. Bao balingi que bisona ba combattant to solo la. Bisona ba eso. Ba wayambo. O bazaka na raison na bango na makambe belé. Baza bato ba la musaka peuple. Bazaka na raison na bango na makambe belé. Na poto to bo manaka na likamoko. Toza na posa mboke kende liboso. Mais to yoka na kaka te na makambuke batu moko ka bafuta mpaku ya mokili mobimba. Merci bocha ba cœur. Na kosala vraiment o ba bengaka démarche wana. Naza de na Lyon, il faut dans ça la démarche.
toza na place ya monene place Belcourt et tout banini naza na posa ya kokutana na bandeko na biso soki tobomi moto te biso na biso ba congolais to kobomana to boma moto na ba musicien bakimi to kolakela bino mabete boza ba premier musicien bakima kité na solo Fabregas abise marque nzambe nanga yebi que j'ai fait pour ses frères et ses sœurs na motema moko. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans nos jours aux visa wera yana biso kutarataki visa Kofi Olomide kutu donc visa soit makite ndou les bêta makite mais Fabregas le petit poussé na bango azui ba visa oh likamuna kokamwa il fallait toi applaudir. Pourquoi Congolais linga ochaka zelo na loso muninga? Pourquoi Congolais linga ochaka libanga na loso muninga? Tozala na bolingo ko bandeko na ngai. Lelo soki yo bomi mark okozwa nini? Biso nyoso tout tozala bolingo Congo. Mais Congolais pour na bolingo Congo aboma Congolais te. Congolais pour na bolingo Congo aboma ne monguna. Toyokana ko bandeko. Toyokana. En tout cas bandeko na ngai nde na koma commerçant na yende ko ebisa bino ke na Lyon agence ya monene comme nango Jolias Fret to ye awa to tiki déjà 150 cartons pour na bateau balingi kotinda biloko na Kinshasa na Lyon biso toza na Lyon kala mingi te bozozwa ba numéro na biso na kokoma yango ba numéro ya Paris awa bokozwa yango ya Lyon awa bokozwa yango oza na Grenoble oza partout papa boza komona pasi agence mingi baza koya kokosa bino au moins agence wana azui bilogo na yo aketike pas agence moko boye ezalaka na Grenoble agence wana na Grenoble aketike pas agence moko ezalaka na Metz agence wana Metz aketike agence moko ya Paris ma papa kaka yo mutu moko ba agence 10 bazo se servir ya kotinda carton moko mais o eza agence direct babenga yango coup sur coup utiki ya wanga et longo amba moki sasa na komboka ya moko pour agence service eza déjà fungwami na Lille et fungwami a peine na Lyon yango moninga na Lyon nazo luka kuta appartement il faut nazo appartement ba koto yo na ozwaka ba koto na Belcourt na ozwa ba appartement nazo luka appartement désormais na komi moi na Lyon pour na vendre sa solo et tout pendant que collaborateur na ngai yeyo joli yende azali kokonza Belgique kuna Kinshasa makamunyo surtout et puis to pesi héritier mbote place azali na équipe mobimba Francis pour to zalaka na Popo Kabaka numéro 66 to zalaka kuna bandeko na ngai toyokana c'est Marc Aleli toyokana Fabregas lobi azako zonga moto ayaki na comme musicien belé azozonga kaka na Yamado mwasi kitoko il faut boya kotala rena na moni merveille Yamado na spectacle en tout cas ba concert banda ko sanga biso mwana wana bina et puis tiens le rôle la montauti poto ba danser en tout cas Fabregas a beau soigner ba danseuse na moni ba musicien et puis ba des bons artistes soliste wana makasi muta clavier boketa la image na banda ko filmer nzambe ola kisanga tena ba kalinga ko kima que le Seigneur me montre m'inspire petit on va valider nga boti 5 heures yango balobaka na mokili soki muto akufa oyeba te petit kimi e ba kimi ndenge nini bazui bango na mutuka baye na hotel mutuko ya kotika bango na hotel wana il paraît que yango ka ande muto yeko zo bango po bakima ba petit ba sauter fenêtre ba hotel ba kapo e ba muda ko na caméra fenêtre il y a 4e étage batie basinga ba pantalon na bango bakiti lokola bana Jericho autant bakimisaka ba israélite ndenge bakitaka batiaka singa wana le petit basson ils ont salanga passi mais je crois pas que obebisa nini ya Fabregas il n'est pas le premier au bamisé bakima. Nous rappelons ba musicien ya fali ba kimaka ba ba sali ba musicien donc on a kala mingi te ba robima et puis ba royo sonité ba robima ba journaliste pe ba royamba bango ba roya na ba lokuta ba komi susu président salaki biso président salaki biso président salaki biso
toute personne au Congo pour réussir tout ça là sacrifice. Fabregas ça là sacrifice. Et Masananga Kousa ça là sacrifice. Soleil voir Guy Van Brown ça là sacrifice pour comment waza Marco Otabo dans ça là sacrifice dans ça là bisala Mike ya ofele na Kisasa. Pona koma ona zali. Pona koma ona zali. Donc tout ça là Lyon. La bande a tourné à Fabregas Ndio et comme moi passi ya ko bakisa sous bateau et tout pour na aussi sa émission ngai nazo la sabino to suis plasté yo garé to suis plasté petit ko bien s'il vous plaît petit ko bien s'il vous plaît en tout cas voilà est-ce que vous avez ma question? Bazoto na Shomi azao Shomi akimite animateur akimite petchaka soki mbongo trop lobby omoni premier ozo na moni akimite Shomi akimite batu bakimi Kenya na mbonda pena na ngana mona kenga kuna moni Kenya na mbonda te Kenya na mbonda kimi ba danseuse mi bale bakimi pona mba pena ba danseuse bakima te Yamado Merveille azali wana bazo zonga Paris Shomi akimite Shomi azali Zulu akimi malheureusement Zulu akimi ba eputa lobby Fabregas alakisi ye apesi pe micro aemba kitoko aemba voix le roi Dani bakimi 8 pour le moment 8 musiciens sont partis 8 musiciens bakimi bazako déambuler siko baluka nini bakoluka mikanda siko totuna musicien kimi nde siko akoluka mutu mwasi ya kokosa poazwa mukanda to musicien aya beti concert azongi na mama bana Lyon ba na problème Kenya na mbonda zotambola wa azoluka doke tokita Kenya na mbonda azoluka doke Kenya na mbonda na minito sinti à la fraise azoluka doke bon naibite so ikone Joël mutasente akimi Bogar wana mutasente akimi voilà mutasente akimi voilà mutasente akimi biso osikoyo ba représentant la biso à Lyon bango yoyo c'est CLM-TV Jambo Eno bakosala ndenge nini po bacontacter bino awa po na kozwa carton po botikeli na carton ebele awa biso to banoya chaque 2 semaines ko enlever babiloko awa comment faire pour vous contacter? Donc biso to à Lyon numéro de contact na pesa na yanga eza 07 82 68 51 48 na bandeli 07 82 68 51 48 ya mama oko pesa yana eza 07 66 66 72 02 ok ça va 07 66 66 72 02 voilà donc boyebi famille na bino CLM-TV Industrie voilà donc papa Chouva maman Chouva na Lyon boyebi kaka bango nde représentation ya Jolias Fred la rate à Lyon. Je ne serai jamais déçu. Voilà. Carton ezali banini oza na besoin déjà otinda abengi na ba numéro wana. OK. Et puis bokozwa biso toza facile à trouver na Lyon quoi. OK, ça va. Bon, toi tout na Jolias Joli Boni, ça va? Oui, ça va. Basala ndenge ni bana Lyon pour batinda bilongo na bango. Oui, Jolias Fred eza jeune à Lyon hein. Pour moni de cité à Lyon. Voilà. Les représentants à Lyon, bango wana bapesi ba contact na bango. Eza compliqué to bengi ka ba numéro wana. Mais ba dimension ba carton na bino to comprendre te. O la exception ba dimension ba carton. Ba carton y a voilà. Voilà. Tous ba dimension ba carton au Boroti de 85 € et tout. Comme ça. Attends là-bas. Ouais, Zulu a azane chege bon azwa vina ye.
lokola bandindi Joujou Zula Kimi. Voilà. Voilà. Botala la dimension carton à biso ban à Lyon. Et il y a plus de 200 cartons. Benga CLM Industrie. Oh, il y a carton, il y a mounene. Oh, il y a mounene, tu as mouké. Voilà. Voilà. Carton à biso, il y a mounene, yango. Botala. Voilà. Botangwawa. Voilà. 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 Oyo, nde toza kosala yango na 90 €. Ah, on a Lyon. Et puis il mbala moko. Est-ce que bino bopesaka ba agence mususu te to bino moko boza agence? Boza na bureau papa. Yo ozi ba carton ba to pesi na agence mususu. Oyebi te soki ba osala nini, so ba osala ngo nini. Biso fonctionne bongo te. Toza biso mo responsable ya bureau na bino. So tiki bureau pa na biso soza responsable na ngo. To wa chemina ngo tina Kinshasa biso moko. D'accord. Parce que to lingi te ba bureau wana o lexa bureau ba to ba agence mususu ya mo na bureau ba te bunga. OK, ça va. En tout cas, moni to boy bilora ba te bunga et que voilà. Voilà. Ane ko batuna mo ba question to réponse to ça va. C'est ça va. Le roi toi annoncer yango yo biga que c'est bon. Alors bande ko bona ba question sous on poser après à toi qui va. Comme la saxe gambetta vite fait, comme la saxe gambetta awa, on est dans le salon, ils ont moi pour le dimanche, nous sommes à vite fait. En plus, bon, j'appelle là aux gens là. Voilà. Donc, tout le peut libérer. En tout cas, on a 80 cartons aux yeux. En tout cas, on a Lyon, on va ça va plein. Oh là là, Lyon. Merci en tout cas. Bon. Ah, bah colis aérien peu. Oh, yo ça là rien de et à partir à Lyon, aérien peu Kendara. Combien de jours? Ah, moi 5 jours. Oui, tu vas moi 5 jours, moi une semaine, le temps que tu récupérer du lot. Voilà, ok. Rien n'est allé pour l'instant, ça va te faire si le monde est allé. Voilà. On a la roque on a l'île. Babino boye na l'île vous en mbala moko iki. Bablo ka mike. Wana mbala moko. Donc agence Jolias mbala moko. Direct. Oh enda muté ba vandisi biloko non na dépôt pendant 40 ans. Marambelali. Voilà. Alors, Sandekolanga merci. C'était le Saint-Marc Tabou. Na ngaki na sala bo moni bien na Lyon. Tout se passe bien. Gina PMF Azali, PMF Azali, à retrahir tes PMF, Gina PMF Azali. Gina PMF Azali, nazomona Gina zole la kaka, zoe bisaba masanae. Tous à l'esprit, to kolisa mouvement au Villanova. Oh Fabregas, à monnaie la passe, tous à l'esprit, Gina. Kenya na Mbonda, Ozawapi, nazoluko na Lyon. Ozawapi Kenya na Mbonda, Ozawapi na Lyon. Joël, Bozawapi ba petit na ngai. Boza ba grand musicien, avenir na bino eza na Congo. Eza awate na mboko yo. Avenir na bino eza ba Congo. Bato ebele pe basala makambo minene na Congo. Holanda awate. Donc apoto eza lokwa na prison. Facture toza kokoka te mboka stress, mboka pétage. Naza koluka bango baza wapi nzambe na ngai. Mboka pétage. Biso tout comme ba disciple ya fe na ngai Denis Lesi. Oya mboka pétage ba petit. Bomonana. Boya bosenga fa pardon bozonga na bino bozala calme. Hein? Ah nzambe na ngai. Mboko eza mboka pétage biso tu ba disciple Denis Lesi biso yo bata pétage oya mboka pétage boye bisa bango ngai eloko nazolela ka kene na mbonda bandeko na ngai nazana joli pardon na luka kene na mbonda vraiment nza kene na mbonda uza wapi ba musicien Fabregas oyo
Tobeti ndule bien lobby ba petit na ngai. Tozaki na ndule moko na Bordeaux. Ah Seigneur Jésus-Christ. Hein? Ah ça va. Oh, babi Kenya a moi la pepe calé. C'est vrai que Kenya a moi la pepe calé. Ah, Kenya, na yo moi la pepe calé vraiment. Ah, bon, tous les gars, la vie soit. Bon, merci hein. Tout le monde en a tout à l'heure. Dans les Arabino, les Congolais, tous à vraiment rolingana. Et tout. Bon, on va partir à l'élo, bino tout. Ce qu'on va dans la porte, on va pétage. Biso tout, les disciples, Bandimia, Denis Les. À partir à l'élo. Porte comme une boca pétage. Mboka pétage. Babi va ministère à la gare à direction de. Bon, ça va aller. Ciao, ciao. La minute au broyer, bah, sous place, aux athées. Tout 6 000 là, tout l'équipe. Bobenga Bisson à 0032 489 0089 42 pour la bateau tout. Bazana posa ba colline bango et kendaka et tout. Voilà. Mboka pétage. Na pesi mbote na prophète Denis Lessi. Ye wana nde azali mokambi ya bateau tout ba péta. Na pe na pété awa, na pété. Lobi na seki mais na ebisio ba artiste ya Fabregas ba pété nga, j'ai pété, je pète. Allez, ciao ciao. Merci. Partagez vidéo à mon Kilimo Bimbaba et qu'est-ce qui s'est passé. Ciao ciao. To bomba tiwa. Ba misé ba kimi to lobby.